Voilà, le sako na bino bonso lelo tokolobela bato mibale. Po lelo nazongeli lisusu kabose oyo alata kombo ya bato ya kisi. Kabose mitosa yo moko, mitosa pe mipesa botosi epano moko. Chikande buzoba. O lobi ete fere amelaka diamba. Il faut préciser quel diamba. Ce que ça diamba oyo balongolaka bambuma. Ce qu'on fingi faire amelaka ngo na bengo zoba. Parce que diamba eza mabete. Ngana melaka diamba te, mais na ko finga moto amelaka diamba te. Pona nini? Na ko limbolela yongo. Pona nini ko mela diamba eza mabete. Boyebi pona nini ba pharmacie bato ya pharmacie ba diaboliza diamba. Po diamba et soigner que bato ebele, et soigner que malade ebele. Na opesa preuve pourquoi ba diaboliza ngo. Congolais oyo awuta ko découvrir ndenge nini ya ko éradiquer paludisme, ba bomayi point ni ba assassiner. Parce que bato ya pharmacie mindele pona bango balingi komona moto en général ezala mundele za moyindo, balingi komona moto en général azala clinité, c'est-à-dire azala bopeto te na nzoto na ye, azala moto moko il faut azala kaka na bokono mindele pa na bango ezala bongo bata pharmacie na pa na bango balingi bato moto na mokili il faut azala kaka na bokono kaka azala bolamu te azala konzo te, il faut kaka bokono ezala nzoto na ye pona abimisaka mbongo bango bazalaka riche. Na ucho peso ka preuve kaka moko kaka wala ka moto moko so na tangi baza ebele o ba découvrir ndenge nini bakoko éradiquer sida baboma, ndenge nini bakoko éradiquer palu baboma, ndenge bakoko éradiquer VIH baboma, baza ebele po bango balingi te moto na mokili azala dia parce que ceux qui azala konzo azabo peto na nzoto na ye ba pharmacie ko sala lisusu te yango wana ete ba diaboliza diamba pe pona ni ba diaboliza diamba mais cigarette batika pona nini pona ni ba diaboliza cigarette alors que cigarette ezali plus dangereux que diamba. Nazolo ba diamba oyo ya bino te bakoma ko fabriquer mikolo bakoma ko tia ba résine, non, diamba ya naturel oyo izanani makasa, izanani makasa hein ndenge pe na ba taba pe pas taba ya kolia mais taba hein? Likaya oyo ya likasa ezalaka nani fresh avant ekoma makaya nende batiaka na bapapier wana oyo bango basalaka makaya oyo bango batiaka na bapapier makaya oyo omelaka wana eza plus dangereux soki oyeba yango te. Soki nazokosa kende kosala ba recherche na kati ya oyo makaya oyo bomelaka eza na bagoudron na kati. Ebi goudron eza nini? Bapoumon na bino ekomaka tout noir mpo na makaya oyo bomelaka wana so boyebi yango te. Malheureusement na kotia ba vidéo en côté parce qu'ils sont trop extrêmes, ils sont trop donc ils sont écœurants en fait pendant au mona ba chinois bazo ça l'expérience ba dui fois ya moto ya moto vraiment ya moto ba dui fois ya moto ba ça l'expérience par rapport à ba cigarette bino bosomba ka ba cigarette normale ba bandi ko melissé même 20 cigarettes na fois bati na kacha moi eloko moko boye cube moko boye bon pendant mais ils ont vivre zo mona ndenge bien filmé hein et ça ba expérience bazo sala et tango ba sali bongo ba abani ko mela cigarette ba jusqu'au ba pasoli fois ona batala bina kacha fois ona mwindo ko sortir donc ezo lia fois malembe soki nazo kosa boke na YouTube ba vidéo mo ezali hein. Donc, avant bobanda ko loba, bobanda ko diaboliser diamba, bobanda nani ko diaboliser cigarette. Pour cigarette pesa plus dangereux, na le bien plus dangereux que diamba. Diamba ya na préciser hein, pas ba diamba ou ba comment on tia ba résine, non, diamba ya naturel, ya fresh, o izara cher wana. Wana o longoli ba mbuma tout ça. Diamba wana eza naturel, eza makaya. Eza likaya ya komela. Normal. Mais ma belle ngonde ba lexaka dose te ba sala la ngo pe kisi diamba wana ozo mona wana ba sala la ngo kisi pona ko soigner ba malade. Donc ma belle na bino bolingi ko finga bato no melaka diamba mais oza zoba yo muto zo finga ya melaka diamba yo zo boma moto
Ye muta melaka diamba te azo boma moto te, azo finga moto te. Mais yo muto melaka diamba ozo finga moto. Bon yo na ye nani swaza malamu. Bozo mona te que boko bino bato bozo diaboliser diamba boza bazoba. Parce que yo moto ozo finga ye no ya melaka diamba zoba wana, hein? Bon, yo ozo finga ye a fingi yo te. Bon yo na ye nani aza malamu. Yo muto melaka te soit disons. Bon ozo finga. Na ye muta melaka azo finga te azo respecter moto nyos. Nani aza mabe siko. Donc arrêtez de diaboliser ce quand vous ne maîtrisez rien. Vous êtes tellement débile, vous n'arrivez même pas à maîtriser des choses et vous osez même parler. Sérieux? Hein, Kabosé? Donc, ils ont la mbalano à suka. Biso to yisagyo, biso ba fan ya wenge to robanda redresser ke baki kuja neti bino. Hein? Donc bato wenge, ba fan na wenge, hein, to zana pour to redresser ke sko baki kuja. Bambwa baki nkokotufi. Parce que c'est pas normal. Trop c'est trop. Et na rozongelo sima. Bon, na félicité nani. Na pesa longonia na grand prêtre ya wenge maison mère. Félicitations à oyo sali l'initiative aux UI. Mais exact na nyonso tout ça là, ils a toujours na ba faille. Nyonso ils la parfaite, c'est logique. Mais d'abord na ko féliciter yo na ko pesa longonia na oyo sali na oyo zui likaniso zui pona ofandisa ba musicien na yo oyeba makambe utaka wapi makama ezo uta wapi entre bino ba musicien pena ba fan ndenge ni ba déclarer que tout le temps wana eza likanisimo ya malamu zui na ko citer quelques points négatifs na kati ya likanisi wana oyo zui. Point négatif ya liboso ezali au publier en ligne parce que ezali net entreprise na yo ezaka makambo privé okoki ko bimisa en ligne bongo te. Bien sûr ko lingo lakisa na mokili non botala ndenge na komi na geraka nano nanga tout c'est bien beau mais yo so mona une entreprise à ça la réunion ba publier en ligne ezala raté. Ce que ezali moi réunion moko boye ya genre disons un truc banal wana okoko sanango hein genre réunion bolbi bon net par exemple voilà ba vidéo no sala ba orchestre en ligne tout ça wana ko sano pas de problème mais tant que la réunion oyo ezali wa lingomba po na lingomba lagisi esika lingombe lagisi assemblée na français assemblée lagisi bosangani donc esika bino bosangani boza ko kabola makanisi na bino no wana nde ozui likanisho ezaki bien mais mabeka kande au publier en ligne. Il fallait pas au public en ligne, il fallait beau à la privé. Parce que makambo ya privé et tika la privé. Ya wana c'est ko oyo bino bo lobby na privé, c'est ko na public boya ko bimisa ngona ndenge moko ya botosi, ya bolamu. Donc na ndenge moko bato ba yebate oyo le kana kuzu. Ozo comprendre. Sinon, l'initiative aux UI est magnifique. Bravo pour ça. Félicitations Werason. Franchement, yo zali kondi ya ba wenge, ya wana faire ngola alandaka yo po ayebi yo za tata na ye ayebi nzunzo faire azalaka nango eute pa na yo ça c'est sûr voilà bota ko boya wote faire ngola tala tata na yo pezwa likanisi wana parce que Bible lobby prenez ce qui est bien jetez ce qui est mauvais donc zwa ya malamu boaka ya mabe hein sala ndenge wana donc zwa kaka o ya malamu ya mabe boaka kaka faire ngola félicitations. Deuxième point na moni ya mabe eza mwana na yo wana kakol ngana. Franchement, nakoki jamais koloba kakola azana raison ya koloba oya lobby wana na pendant réunion na bino. Kakola azana tort à 100%. Je ne donnerai jamais Kakol raison. Kakol yé la robanana ko reprocher na Kakol. Yé moi si na yé Kakol moi si na azaki go bina na orchestre. Est-ce que est possible mon esika ya yaka abana ko gangela moi si na devant bino bon? Donc on le la mabe ya moi si na devant ba musicien ba chanteur pour na na longo la moi si na orchestre pour na qui respect non voilà na CP na ngote parce que na CP na Kakol te pour ba point belé ba point de vue belé de un na robanane côté à mibali parce que Kakol abimisi ba musicien na yo net ba ngongol ba ngoto bobo ba zoba ba réfléchir bazala bongo ya ko réfléchir te ya ko kanisa te nde elobeli ya Kakol bimisi ba musicien na yo net moi bana mike moko boy. Il faut savoir parler avec des gens. C'est pas des enfants ces gens-là que tu
que tu recrutes dans ton orchestre, Werason, pardon. C'est pas des enfants. Donc, même Kakol, Aza là, il y a des travailleurs. Donc, Aza n'a droit de mon côté, il y a des musiciens, musicien orchestre, il y a choral, net banamike. C'est comme si Baza qui n'a. Après, je goûterai après. Donc, c'est comme si Baza banamoko boye, Baza na classe, il y a CM2. Na peut-être sur une RDC pour bien ni CM2. Franchement désolé, bato ba yebini bazala ba bo expliquer en haut. On a évité ningi balbara CM2 na ninga RDC. Voilà. Donc, Baza la classe à CM2, taux disons CP1, hein, ba gagner la bango. Hey, yo on sala boy, ba reprocher. Mais en fait Kakol idée à Sali à reprocher plus musicien na yo, c'est comme si kaka ba musicien na yo mtu baza na tort. Bang ye Kakol na ninja na yo wana soki ninja bango ndembe baza na raison kaka. Non. Les deux baza la tort, baza la raison. C'est-à-dire ba musicien na yo baza na raison quelque part. C'est normal c'est normal ba minyonga pe ba loba oyo bazo mona bien té, c'est normal, et ça logique. Mais Kakol azan a droit ya koloba te non. Ba musicien baza na tort, baza na droit ya konyonga te, il faut ka bandima o bandima kaka o bazo lobela bango basala. Eza na logique moko te na mokili oyo. Ata na entreprise boyebi ngata na za ko sala ponga na sala na ba cuvette d'eau, c'est-à-dire bomu ba mai to melaka na ba pompe na ba na kati kuna na kati ba cuvette à mai binga na sala kuna to na sala na kati kuna ndenge ba nettoyer ke ba cuvette wana tout ça ba réparer que tout to tchaka na ba produits chimie na kati tout ça tant na ça na kati ya cuvette wana ezangi pardon na entreprise o ya la résine ya ba hein tant na ça la kuna au mona même ba employé mususu bazarana bon botaka comme baza pe ba mindele bazana ba propos mobe ya ba raciste ngas ko na banoko reprocher bango mais avant de reprocher bango na oke mona sko chef yimoko directement chef pas le boss, le big boss, mais chef d'organisation ou d'entreprise, peu importe. Nake monaï, n'est pas si rapport. Et ce que chef d'entreprise, disons pas chef d'entreprise, en fait chef d'organisation, yem ta ko so rapport wana a memi ngo siko na nkondi moko ya entreprise. Ezala bongo. Mais oyo nga siko nazo mona na moni pendant réunion na bino on a yo kipe na kopesa tort na ba musicien na yote mais na kopesa tort plus na Kakol na ninja parce que bango ndem baza ko organiser mal entreprise na yo Werason. Pourquoi? Pour déjà ninja a gangela ka bango net bana mike wana eza respecté parce que baza na âge moko bakoki ko gangela bango te mais baza na âge oyo bakoki ko reprocher bango. Et lobeli kaka ya ninja ezo la kisaneti azol lobela bana mike. Non, attention, bazana bana, bazana basi, bazana ba mama, bazana ba ndeko, bazana ba kana. Et pas na bino bolba kaka ndeko, mais pas na biso tolba kana. Kana il a 6 sœurs. Bon, comment vous pouvez imaginer une personne aza komi prétendre non, azali chef ceux qui nani wana. Aza chef te, azali chef ya organisation. Azali chef le yote Werason non ninja azali chef ya kotia ordre na ye na kati kuna mais aza komi zwa le kola net ya azali au-dessus na yosko Werason wana eza na sens te soki ye moko eloko na sepe nango ya maloba ya nano abimisaki maloba ya ninja abimisi alobi boye nakoki ko beta ba musicien na biso te po grâce na bango pe ya wana biso pe tozo vivre. Effectivement, ça a raison. Ce qu'on se reconnaît wana, mais pourquoi oza ko lobela bango siko mabe? Pourquoi oza ko lobela bango, oza ko lobela na bango, oza ko reprocher bango net baza bana mike. C'est comme si baza ba soso et ba mpese. Bino siko ba soso boza ko doda bango. Eza na sens mon côté. Et au moni ndenge ba musicien ba lobby wenge ya lelo eza susu wenge ya kalate o ya kala omona ki ezaki discipline à l'époque on a faire mutazalaka chef
Bon, ni discipline les alaka. Faut moi dire rappel bata kalabasa ba œuvre la kati. Bon dire rappel bata kalabasa la ba œuvre ba sala que wenge zala wenge. Ça c'est bien, bah musicien va reconnaître que non wenge ya kalezalaka bien par rapport à lelo. Ma finger est commis trop. Surtout heureusement bravo na we rason lokolo chaki o team personne on a été na pembeni. Sakara lokuta wana o chiete. Ça c'est bien. Parce que yende a baby sa image na yo. Po ye ko finga nde ba mama ya batu banani ya batu tout ezaka ye. Wana franchement bosa la quoi pas fali pour pâté. Po botali batu ya fali ndenge baza ko finga ba sexe ya ba intimité ya ba mama batu. Hein? Batu ya fali proche ba komi ko finga ba boni ndenge ba uti ko finga mwana no c'est le scram. Wana batu fali proche ba fingi c'est le scram maman na ye banane botaba bazara trop impoli bata kofida fali wana bazara tellement impoli ya kosakana te ya nga pe na linga pe ba musique na bango te po ki impolité ça kofinga ba mama ba eza facile chez bango po bazara na ba argumenter po na bango ba moni po la base argument na bango ezalaka faut ba finga sexe ba côté ba intimité ya ba mama ba bossa na ete ba mama na bango pe ba bimisa bango kaka kuna tu vois. Na remarqué ngo mingi bato fali bazara trop impoli. Ezala bato ba fan ya fali na ba commentaire kaka ma ko finga ka ba sexe ba mama bato. Ezala même bato proche ya fali vraiment proche. Ba na uti ko mona ngo na uti ko mona ngo bata proche ya fali ndenge ba fingi mama ya celle au scram. Ça c'est pas bien. Bon, ça c'était pas le sujet, c'était juste entre parenthèses na zongina na werason. Nako cessé ko féliciter pour l'initiative aujourd'hui. C'était une très belle initiative. Yako yoka ba musicien na yo et bravo na yo pe wera na ndenge oyoki olobi mingi te mais oyoki mingi. Ça c'est très bien. Un konzi azala rande bongo. Ayoka ka mingi que koloba mingi. C'est-à-dire ayoka ka mingi et te koloba mingi. Au lobby mingi te mais au yoki mingi au reprocher ma be mingi au na ba mi ezala la kakol ezala la ninja ezala na nano ba musicien ozui pour ozalaki pour te ozalaki pe contre te wana ezaki très bien félicitations pour nango mais ngande na sepeli mingi na sepeli mingi te na deux personnes yo wana ninja na kakol ye biso to depuis wenge ya kala to yebela kaka la makambo ya mabe kaka ti lelo to yebela kaka la makambo mabe ko beta bana bato c'est comme ça za kuluna kakol biso to yebela kaka bon wana faut a changer moi mentalité naï a beta moi si naï ba a déformer longa moi si naï voilà même si moi c'est na rolobango a rolobelango te to yebiango ka beta moi c'est ba preuve ezali. Donc, wana nani ye kaka kakola beta abanda nani ko beta mwasi. Est-ce que déjà un homme comme ça là, ya abanda ko beta mwasi na déformer ilonga mwasi na ye, est-ce qu'azali capable ya ko valoriser mwasi azo beta guitare? Na sepelite na ndenge kakola lebeli sur Sarah Solo. Ça c'est pas bien ce que Kakola a fait, c'est pas bien. Et ce que j'ai remarqué pendant que les hommes étaient en train de parler, Sarah Solo, elle était calme. Et personne n'a crié, personne n'a rigolé. Mais au moment où Sarah, la femme, elle était en train de parler, tout le monde parlait fort et tout le monde rigolait. Ça, c'est pas bien. Respectez tout le monde. Azali Mwasi, le kola bino, avant qu'Ozala Mwasi, Azali Moto, le kola bino. Mimi, s'il te plaît, Mimi. Papa là entre. Hein? Papa, il t'entre. Allez, s'il te plaît. Donc, avant Azala Mwasi, Azali Moto, le kola bino. Avant Azala Mwasi, Azali Moto, le kola bino. Ozomona. Donc, Nayoki, Balobi, oh non, yoka nani comme nani Kakola azolo ba non alobi non Sarah Kola Sarah Solo aza le kuta arrêtez un moment Sarah Kolo pardon Sarah Solo pardon ba te belé ba yebi été
toyebi kaka na ba oyo tango abima pa abeti ba biloko ne banini mais abetaka mingi te to mona rebe mingi te na ba clip. Bon ye Kakol azoloba ya liga ba ye baraka ye ba ye bara misusu te aza le seul moi si aza na orchestre na bino wana oyo abetaka lindanda il faut ba ye pe ndenge toyeba ba misusu Flamme Kapaya ndenge toyeba bango toyeba payer. Faut arrêter, elle a le droit de se plaindre comme ça. Parce que Aza inaperçu na kati orchestre Nabino. Ce a lobby bien a betaka mi solo. Yango na ebite soki batango pe bino batawera. Tala, boyebi mi solo l'exini. Déjà tango balabaka mi ange, mi démon. Et l'exini, ndambo ange, ndambo démon. Donc mi wana elexi ndambo, mi wana kaka ya pa mwanela. Tango baso ba mi solo, elexi tika abetaka complet, abetaka kaka ndambo ya solo. Yango wana ye Sarah lobaki na betaka mi solo, mais bino ososoli yango te. Yega ye bana na ya mutani wana oya tshaka choko mingi wana oya sai suki carré ya likolo bana ko chola mwasi na sepe nango te. Au lobby mabe oya lobaki après Kakol oya lobaki wana oya za mutani wana ataki moi ba suki carré le kola ba oya yemaka soki nzembo moko ya kala na bosse même titre enfin bref na CPT na ndenge ba rabaisser moi si na pendant réunion na bino bo rabaisser valeur ya moi si na kati wana franchement na CP na ngote bo valoriser basi bo valoriser motonio surtout ça na kati orchestre na bino. Ceux qui boza ko valoriser kaka ba mibali boza ko sa ba réunion kaka pona mibali et moi si boza ko tika ina c'est ça c'est pas bien ça franchement bon pona ni n'est pas ferré tout le monde a bon peut-être en ce moment peut-être elle est malade ou peut-être elle a accouché on sait pas donc on connaît pas la suite parce que baby orchestre il y a fait ils aura trop secret bon n'est pas ferré musicienne et chanteuse pardon atala kunaye ya moi si toyebi toyoka pe bakri na ye to mona pays mais et pas ya bino bon to mona kaka Sarah la solo na pendant ayaka ki kokota na orchestre et depuis là tu la remona été depuis na toyoka rapper ba solo ba son a été ils en a son style non soyons sérieux quand même à un moment s'il te plaît Wera redresser ki kujawana ya Kakol abeti mabe a lobby mabe Kakol a lobby mabe abeti mabe Ninja bon Ninja azana deux options Ninja na lobby te que surtout à sali pe surtout à lobby za mabe non Ninja azana deux options option et liboso félicitations na organisation c'est-à-dire j'arrive s'il te plaît j'arrive donc félicitations pour Nango. Franchement ils agissent bien na oya salaki ya liboso c'est-à-dire aza kolinga aza na foi aza na foi pe esprit makanisi pona acha ordre na kati orchestre wana eza bien wana idée liboso eza bien mais mabe kaka nde ko beta koloba mabe ça c'est pas bien parce que ceux qui ati ordre te ba to la pe ba rosala pe ba désordre donc toyebi ndenge congolais azala ceux qui yé Ninja ati ordre te ba kikuja wana pardon excusez-moi on a le baba kikuja ba chanteur na bino wana ba ozape en désordre ba mono sala na tika ba ngoni ba kotalaka o wana azo wangana o ayaka na 16h tika le kuta so yo yaka na 16h c'est ko banda ko beta avant wera o yaka na 16h te ndimaka ko yaka na 16h te ba ko boma yo te c'est ça le problème bolingi pe ko kosa trop donc azana raison a discipline a na contre mire ma kwanza azana raison et ko boudete yango na bolongo bomilongo na bino pamba pona makamba bongo parce que chef ya discipline azo tiabino na ordre yo yebi ozo sala mabe oyaka ko retard mais bazo zongiso na ordre yo mbala moko ozo silika bate belé balongo chef répondre à cause wana parce que balingaka te sala balingaka te ko respecter mi beku ya orchestre donc bino bolingi batika bino boza na liberté ya kosala nyoso mabe na bino pe yango wana ezalaka bon yango bolongo na bino boke kuna tozalaka bien te parce que bozalaka bien te parce que bolingi ko respecter pe ba règle te voilà donc ça c'était mon avis par rapport à Werason franchement félicitations pour Nango mais la prochaine fois que ça Nango trop na publicité
eza entreprise na yo entreprise tanga sala ka réunion ezalaka privé ezalaka public te yango wana omoni biso sikoyo tokomi koyeba mwa basekret na bino ya kati eza na sens te eza na ntina te. Par exemple groupe na bino wana idée oyo azwaki l'un de musicien na yo azwaki afongola groupe mpo na bapartage ke baheure ya banoni ya kosala par exemple soki eza na réunion toza na telle heure ou baza na concert moko boye tata ya bosanaki akomi na groupe wana ezaki idée moko ya bien eza likanisi moko ya très bien ezaki mabe te mais mabe kaka nde azaki mpe na raison ya kolongola mpo soki moto azofinga azosala mabe balongoli ye na groupe mais balongoli la groupe après bareproche na excusez-moi bareproche na katimini soki alobi bon nayoki bolimbisanga bazongisi ye na groupe ezalaka bongo parce que ntango batiaka moto na groupe ozosala mabe ekotisa désordre mpona l'ordre ekota na kati ya groupe il faut koradike yango wana baloba na biblia eloba mwasi oyo aza mama pasteur Werason biblia eloba boye soki liboko wana ezodérange olongoli yango voilà c'est comme ça okotika yango te alors qu'ezodérange yo biblia mpe elobi lisusu boye bosangana na baentreprise ya mabe te c'est comme ça fouiller les mauvaises compagnies mauvaise compagnie ni bango nde bapolisaka biloko mosusu bamboma ya malamu donc soki omoni mboma moko ya mabe azosala mabe bolongoli ye soki bomoni asengi pardon alobi bona kobandela lisusu te bozongisi ye c'est comme ça il faut koradike mabe batikaka mabe te azwaki likanisi moko ya malamu mais na sepe te na ndenge oreproche ye par rapport à ça Werason là tu t'es vraiment là franchement osalaki bien te mais sinon le reste c'était magnifique très bien géré bravo pour ça voilà nazongeli lisusu mwa moke kinkoko tufi oyo ya matama minene lokola insecte oyo amemaka tufi na nsima mokongo franchement yo tika fere ngo la ozala kimia oza mwana wenge fere pa aza mwana wenge tata na bino Werason omoni balinitiative azozwa bino mpe bozwa baexemple yo oza kolelela kaka bamusicien yo somela fere bayibi bamusicien ayi na internet banda kolela ou to afingi Werason parce que bayibi bamusicien ou to afingi Fally parce que bayibi non yo kaka kolela bamusicien bayibi olesaka bango ofutaka bango baza na droit baluka vi na bango yo futaka bango te osomela bango ni bapantalon ni bavoiture ni bilamba ali yo olingi siko nini no mais nakoreproche aussi na bamusicien nyonso ezala baorchestre nyonso ce que je déplore chez vous bolingi trop kopesa voilà enfin Werason pardon excuse-moi nazongela mwa moke namoni ninja a reproché bamusicien no alobi nayebise bango balata bilamba rouge mais bango balati bilamba rouge te écoute ninja il faut zara mayela vi na bango baza kopesa ngo na musique nayebi te soki Wera afutaka bango par mois et même si afutaka bango par mois mais eza combien par mois ozomona donc soki Wera afutaka bango te par mois yo oza nani yo ninja oza nani mpo na opesa ordre et pas bato balata bilamba rouge soki aza na mbongo te akosomela ngo ndenge nini soki olingi balata rouge somba ba t-shirt boti ba couleur ya rouge bosali banana na biloko na ba publicité okaboli na odistribuer na ba musicien après atat olobi ne bon soki oza na ta na pantalon ya pembe te tia pantalon ya noir na se mais t-shirt ya rouge oyo latango omemi yango siko na mokolo wana. C'est comme ça qu'on fait. C'est pas à toi de dire aux gens fais ceci alors que pendant ce temps ils ne sont même pas ils ne sont même pas payés par mois. Pendant ce temps, toi tu vis bien, Wera te donne bien l'argent. Plus que même peut-être, voire même peut-être que les musiciens là que tu es en train de critiquer, que tu es en train d'insulter. C'est pas bien ce que tu as fait. Voilà. Bravo pour Nanyuso. Félicitations, Longonia. Allez. Nzamba Pongo Apambola. Kongo Dia Totila Kachopa. Peace and love.